Papa Roger, Maman Nadège, chers conseillers, chers téléspectateurs, devant moi ici, j'ai le résultat. Il y a un test à ADN effectué. Après, qu'on prélevé l'échantillon et pas à Papa Roger, puis à moi en Abango. Les résultats nous montrent ici que Makambo yo Maman Edwige Aïki Koloba na émission na biso. Na etali Maman ndeko na biso moi si Nadège que moi na oyo abotina Monsieur Roger. Monsieur Roger. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité. La voix du... Salut, bienvenue une fois de plus, chers amis téléspectateurs, dans votre programme préféré, dans La Voix du Peuple, Vérité en face. Nous en avons tant, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette émission. Je le vois, ceux qui t'osent à combien les gens nous les réclament dans les commentaires. Ça nous motive de continuer à vous présenter ces programmes. Oyo, Kalamingité, Netolowagi, Torola, Tissango, Ilamba Yassika, pour nous célébrer 10 ans d'existence, il y a un programme Oyo, Rosalapé, de manière officielle, te représenter plateau Moussou Yassika, et à La Voix du Peuple, où nous aurons beaucoup de couleurs. Avant la fin de cette année, Nzamba Sungabi ça va moyen, comme je l'ai dit, Oyo, Motema Naye Tutsi aligné à contribuer dans le projet Oyo Torosala. En tout cas, to Kosepela Koezoa, yango lokola moi lokola mi balé pe misato basi ba contribuer. Ya Moukez à la raté, ndeko moko na sina solana ya ibsenga lobi Vincent na kabelo 50 € mais nazo banga nazo rasoni na moi peut-être au monde en Mouké na ibsenga bi mais tant yo zolo babongo ne momanga na no luka 50 €. Donc, tozo luka, toza la moté, sinon ce tozaki nango mais to ya sengate. Donc, oh toi zanango même 10, même 20 €, c'est important pour na biso. Ya mukie, ils a raté. Babi, ya mukie na on est sur la liste. Donc, contribuer na au moni koko contribuer parce que nous allons bientôt quitter ces plateaux. Au monde arabiso te présentera pour na la plateau mususu Yassika. Mais sinon, chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux à vous ébeler à travers le monde pour suivre cette émission. Aidez-nous à véhiculer le message Oyo. Et si vous allez, dans l'émission au fini, on nous pose. Aujourd'hui, quand on a si vous avez partage, on a partage. Vous cliquez, on a un lien. Place, on a copier. Vous cliquez quand on a copié, on a une page Facebook. Au postant, on a une page Facebook. Si vous avez un commentaire, tina émission oyo soko silisho ozongisu na YouTube na yo cliquer si comme ba partage copie ou cliquer place ba copier ozu yango o poster yango otiki yango otindi yango na WhatsApp na yo tindela ta contact na yo moko betela lisolo oyo une façon oyo toko panza bonne nouvelle oyo ndenge bible bisa biso ke to kende bisika nyonso to panza bonne nouvelle émission oyo émission doit faire partie na évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé ma vie à Batou. Ils ont bongo la bandeko belé mingi batika mabe ba décider ko sala bo kaka malamu à cause ya ba réalité na ba expérience o ba kuti na rate émission. Donc soko sali akra bongo yeba ko accomplir et loko yo nzamba senge na biso ya komema sango ya malamu partout dans le monde. Nous sommes là, chers amis téléspectateurs, pour vous donner la suite. Il y a ka oyo to tari bongo lekisa mikolo ti koleka. Je pense qu'elle a publié bon monde qui ou méditer pourquoi parce qu'on a eu le temps il y a ko ça là on a moi lombango pour que bino obogota la biso soit suite le plus vite que possible. Les soleils alliés à Monsieur Roger, Madame Edwige et puis Nadège Madame Edwige a dit qu'on informer ex naie papa ya bana naie entre guillemets qui azali géniteur ya bana o azana bangote. Pourquoi? Parce que dans l'examen basala ka bombela ka résultat kazali bongo stérile. Sachant qu'il y a une relation na Aminaye aboti pe moi na moko na Monsieur Roger. Total qui par rapport à ba moyen, par rapport à urgence, on s'est dit pourquoi pas to banana nous na ka o ezana katanda ku ya ye Madame Nadège o a affirmé ki biso na télévision awa que moi na wana azali moi na Monsieur Roger et lelo test ADN ezan mupanzi na biso toyeba effectivement soki
mwana azali ya Monsieur Roger ou pas. Est-ce que Monsieur Roger a stérile ou a stérilité? Nous le saurons tout à l'heure dans l'émission Nabiso. To zona nous éléments où réfléchir biso mémoire to senga na château achi la biso moi résumé à histoire yango et puis tant autorizonga te ba bongo ngotanga résultat. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, na elibino lisola du Toko, je pense que toza la commune Yalingwala normalement ils a venu Kabamba mais tobengango a venu Nyangwe. Mais ils ont ngambo ezala Nyangwe, ba mapango ezala ngambo ezala Nyangwe, nga bapango ezala ngambo boye eza Kabamba. Donc tous la Kabamba, avenue Ntolo baka avenue Nyangwe pour ba comprendre référence ezanine. So de moutons ya 24. Avenue wana Kotuana, ou le kin marché 2 ou 3e parcelle après kin marché ne place au biso tozali. Awa, je souligne que c'est eza espace, eza lupango, eza 15 sur 22. Déjà mutadaro mukolo nango abandaki déjà ba travaux tozomona ba travaux ndenge ezalaki awa mais arrêta ba travaux pona bandeko basalaka ba faire pona bandeko baza batu ya nzamba pesa mwa misolo bon contacter biso parce que awa oko sala hôtel oko sala flat oko sala salle de fête oko sala pe galerie na yo le roi kin marché ndenge ezali parce que toza la grande avenue ya Nyangwe. Donc toza la grande avenue ya Nyangwe donc eza 2 minutes na avenue 24 novembre. Donc, sur de moutons à 24 novembre, sur au continent avenue, je pense que c'est la 4e parcelle au Komi Awa. Donc, sur les gars qui marchaient, au Poussani Mouké, tout ça Awa. Bien à lobby, donc, Benga, pour na bateau, basara va copa immobilier, Benga, pour na mouton, on a son maloupa, on a ça de fête. Pourquoi pas ça la résidence? Mais ça, avenue Moko commercial. Pour tous à la claire, c'est avenue Moko commercial, au cours ça l'hôtel, au cours ça la flat, au ça la salle de fête, au ça la maison pour la batuma, au ça la bureau, donc il y a tellement de choses au ça la awa. Bobé nganga la numéro nangai na C pour que na pe sabino pi ba détail au somba lupango na yo. Merci. Vivre naie, papa e bana nanga. Bon, selon ye ayebi kaza papa e bana nanga. Mais conscience nanga mo yebi kaza papa bana nanga ite. To vanda na mobile ndako moko, et ça qui moi temps. Donc, il est venu pousser à pour papa. Tu vends des ndaku moko. Tu vends au beau tête. Tu salaire moi tant au beau tête. Ma famille va comme loba. D'ailleurs, loba langa que non, tu n'es pas un médecin. Tu n'es pas un médecin. Ba médecin va examiner biso. Tant ba jour où ba benga ki biso to ke zo ba résultat. Et que ça le que mobile a kene azaki na déplacement. Si vous savez que vous avez un résultat, vous avez un résultat. Mais ça, vous apprendre que vous avez bien, mais mon bal est stérile, est incapable de faire ça moi si j'aime. Papa dauphin, vous avez mis vanda qui Nathalie na bina na zemi. Ba résultat oyo. Donc moi écoute na la qui c'est un peu exact. Pour nous qui déjà na se retrouver dans na zemi. Ngamo na miyebe ke na neko tromper mobile na ngai. Mais ye a évité que ngana bando tromper. Et au sala que mobile a tu voyage aye. Ton mobile aye na la qui c'est a tout ninga pe chéri comment ba résultat ngabi bon. Ba résultat na boye ko l'action on a bien ka na monoko ke non toza bien que tu na PC sco ba résultat ya zemi na ngai. ACP l'IP loko Monica bi ah loko comme nous dans zemi inutile à la de la PK ba résultat wana. To banzo vivre. Papa kokende na yo bota moi liboso. Na robota moi liboso wana. Wana zakala makangu na ngali banda. Tellement na yebe ke mobile azane incapable o pesa ninga zemite. Na continuer na makangu na ngai. Na ndo continuer makangu na ngai tozo vivre na makangu na ngai na mobile pe na kata ndako. Mais mobile na ngai zaki homme d'affaires ando voyager. Et au sala ke na yo koma su na zema mibale. Tant na comme les zema mibale na boti ngabi. Na comme ce qu'on a mon kolukele ba problème na makasi na ndako. Pona ko mona mobali kuna pe likangu na ngango pe yepe akomi ko sala ko ndeti ami sala ka lokwa ndeti yende mukolo bana ngabite
nga na ndako ya libala mobali wana abalaka ngai ntango yo ozosala boye eza ko neti olingo omemisanga problème un jour to naye komona bongo papa na ngai naye komona kaka nebi te fo nalongo ya ndako ya libala o en réalité mobali wana asala ngeli oti nga moko nde nalukelaki problème mpo namonaki aza incapable ya kobotisa ngai tellement ke naboti libanda namonaki secret wana ntango ekobima donc bombeke ya kobeta nakomaki kolukele baproblème nde ya kosalaki nakanga biloko nga moko nabimi nake na bana na ngai ye na motu nayebi kaka bana wana bana na ye ti lelo alandelaka bana wana nga mpe naye kokenda nga braza donc kolandela bana na telefone kotinda mbongo ayebi kaka bana na ye ya pasi mpe mawa na motema papa meilleur ami na ngai kaka ndenge nga na longo ya ndaka libala wana nake na nga na bi nakenda nga braza mpo na se défoulé nayoka kaka na braza wana nayoki ke meilleur ami na ngai bakomo vivre na mobali na ngai namonaki oluku ya baje nga bi te oyo mpenza te eza baje mosusu ndenge ezalaka ke non bamoni bongo na nzela mokili elobaka kaka me nga motu mopene na bi te fo nakita kishasa naya namona oyo naoyoka papa to natiti kishasa boye naye omona namoni donc camarade na nga meilleur ami na nga na ndako ya mobali oyo ngai oyo ye ayebi ke tobotani bana non papa ya bana na nga disons na koloba me ye moko nga nayebi ke aza papa ya bana te me ye ayebi ke aza papa ya bana na nga na kati ya ndako ya mwa mobali wana mpe aboti papa eloko esala nga pasi makasi na motema mwana mwasi wana mpe komi lokola nde tokomojoue na mobali wana moye ya koyebisa ye vérité ke abotaka te aza stérile eza te na nde oluka baméthode nyonso ntango nalongwe na ndako na ye naluka baméthode nyonso namona méthode ya oyebisela ye ti yango naye komona ntango naolanda émission ya vérité en face nga donc nzambe aza malamu lokola émission oyo mutu nyonso oke kosoumettre baproblème na ye kuna dans namoni le seule solution ezaka émission oyo yango mona ye awa mpo bobenga ye boyebisa ye ke mwana wana mpe aza na ndako aza mwana na ye te tel ke bana na ngai mpe baza bana na ye te donc tojoue na ye ndenge nga na jouaki na ye ndenge camarade na nga mpe aya joue na ye donc zemi ya camarade na nga eza ya mutu mosusu eza ya mobali wana club te eza ya ye te même bana na nga baa bana na ye te mais ye moko boye ayebi te ke baa bana na ye te landi biso na bino religieusement ndeko na biso ya mwasi Edwige comme on vous avait dit on avait besoin il y a présence il y a ndeko na biso monsieur Roger qui a accepté malgré ses multiples occupations de venir sur ce plateau pour que aluka koyeba eloko nini oyo to bengiseli na lombango awa na plateau oyo. Monsieur Roger, bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, une fois de plus, devant caméra, on a présenté aux esquisses nanga par rapport à ndenge to bengelio, ndenge otiki ma occupation na yo pour na oya awa. Ce que benga pona ko de na fin na mo monsieur. Hein? En fait, ezana tina. Na tuni benga pona ko de na mo monsieur. Azana makambo azana pour ça sola na yo. Makambo ni, mais ça kenda déjà. Bon suka azongi, ça kenda déjà. Hein? C'est vrai qu'à Kenda déjà. Bon suka azongi. Mais oyebi ke boza lié na bana. Et pardon. Alex bana bazak. Avant bana bazak bana na. Mais ici biso que au bengaka au tina bambongo tout ça. Et maintenant bon bana na bazapi. Ya bana bazak. Monsieur Roger, on sait où quitte moi muké s'il vous plaît. Papa bo pesa kanda pamba. Na ibu bo pesa kanda pamba. Hein? Bo pesa kanda Alex bana na. En fait, ndeko na ngai ya mobali toye awa pona osunga yo. Toye awa pona ko accompagner par rapport à vérité moko oyo ça ko ignorer. Quelle vérité? Oye bango tout à l'heure. Quelle vérité? Eh maman, yo vérité no. Nya ye ko vérité oyo ozoloba. Hein? Jibisanga. To ndeko na nga pardon peza. Na singo pena bolingi sito sola na kimia pardon. Pona kanda etikala jamais ko tunga mboka. Si tu cheka kanda liboso ya makambo yo sukufi. Na singi vraiment kitsa motema tranquillité kota na kati na pour que to me rappelle ko sola pour yeba en fait eloko nino yo to bengisi yo a pour que makambo e koma tina niveau o. Na singi vraiment bolingi.
Nangana tout nature aux autres mbokabo. Vous reconnaître y a zana ni tant otuni bana. Maman bana ngai. Maman bana yo. Oui. Bokabwana na circonstance ni. Ils n'ont ni nécessaire que nous bailler beaux assurer ensemble. Papa, merci pour tout ninga. Question ti siko eloko ngana ito kabwana na ibiti. Ti lelo. Totana matata ngo ti siko makona mutu na yebite. Na senga e babo limbisi mbala ebele mais atika ko yebisa nga vérité te. Mo mutu na bimina ke musana kutaya na bana bazate. Na benga o azana pasa. Au Québec. Qu'est-ce qu'on a eu baraté problème ngana to kabwana. Na yeba ngo ti leno na yeba baraté. Siko bo benga ipona kuta na moi monsieur. Na bamba pareil na tino bamba pareil. S'il vous plaît, Et question ngana tuna selon information de jeu pas naé au comment na moi si mususu. Oui na moi si mususu. Nadège kombo naé. Oui comment na déjà effet de atobota mona moko. Bozala mona moko. Oui. Mais ti olinga ki oyebi ke nadège aza camarade naé. Camarade na yebi ke aza camarade na yebi. Au sala mona vengeance to. Bon yemba ke na yesuko ngabonga sa natika likombe. Natika moi c'était oui na linga na sa mona vengeance pour yake na sa mona vengeance. Mais nadège boza kimia. Moi si nanga ndako dans année metendeng. Mama mwana ngai, mama mwana o boka ba ngai ina ye wana. Likambo ezali vraiment likambo eza vraiment très sérieux, eza vraiment ya très sérieux papa quoi. Eza ya moi mabe makasi, mais na lenga ki soki est-ce que ko permettre biso na déjà ya a. Oh sani. Ngamo mbana ayo sani. Bon, je vous comprends. Edwige, papa dans la kanda, il faut comprendre que mobala ki musala ya tikuti yo na bana boza susute bokei à sali ba recherche à apprendre que boké Brazzaville du quoi mono lelo awa après makabutu ninge le cas au privé peut-être bana nenga lobby mais siko yo awa likambo yo to solina yo bena yusaki yo moto a expliquer makambo eza yo mais kotika bolela parce que soko leli kolela ya eko sunga yo te papa te kolela na balama kokodira na oya zo sala wana nga buzo bote balama kokodira zo sala à peine zanga vingo mabikili ko vina mebe ba onai na mona bana te onai tumake tumbo wana bazwaka na baina mbongo na bisa mbongo na balai. Je vous comprends mon frère, je vous comprends. Edwige, papa yo, j'ai courage, sola na ye, expliquer ye. Oh, pardon. Naïlo, pardon. Oui. De faire souffrir, pardon. Les misamaïs. L'été est au Kendende, retourne mais au conseil du Sobanayo, on sali au bout du voisin, sali ma vie n'a eu qu'on a des oyapon au sein de Panama. On m'a pas bien fait pour Benga pendant un coup d'apport. De volume, on a eu. Mais que ça passe pour l'imbécile. Mais il faut se remplacer au thème de l'imbécile, pardon. Mais comment on s'appelle là? Et puis, qui a ça, c'est du joie. Comment une nouvelle créature, papa, pardon. Na côté côté souffrir, pardon, na ignorance. Aujourd'hui, tu vas faire na yo. Mais quand on raisonne, je vais voyage au au Singanga, par résultat, n'a pas sa côté. Ce qu'on peut arrêter pour l'année. Il y a un peu d'arrêter pour l'année. On ne met pas de poste à abolir, mais on peut arrêter pour l'année. Na pesa ko depo ba résultat on a soit kango mais ça le ba ko ça stérile quoi nakani monsieur pardon Keba
Naza nini? Naza nini? Stérile, on peut se Ngai. Naza nini? Depuis quand naza stérile na botu no bana mi balé. Il depuis quand? Hein? Je pas la hauteur, moi ça pas la hauteur, la bana ko tromper yo, moi ça pas la. Nanda ku ngai yo zo tromper ngai nanda ku ngai. Nanda ku ngai. Yo le yo c'est Ozo to pourquoi nanda ku ngai zo tromper ngai nanda ku ngai. Nimbisanga. Non, nanda ku pourquoi nanda ku ngai yo sabu zo nanda ku ngai. C'est parce qu'on est capable. On est capable, on est capable. On a vu ça dans pour le bien. Camarade n'a rapport à ça, yo. Moi, yo, t'es. Ah? Camarade n'a rapport à ça, yo. La vérité fausse l'émission pour pas se prendre na mona mona moyo yebisa yote. Je manque de mots. Bana wazaka ndo bazaka ngati. Monsieur Roger. Bana ko yo. Ah, mais c'est très pareil. Ah, Seigneur. Ah. Vas-y, vas-y, tu vas y Monsieur Roger. C'est pas possible. Ce qui a lobby par la parler bazar yote, rien ne nous garantit que oh poboti na muninga na bazar yo. To yebi ba stérile ba bota na mukilo. Que moto va déclarer kaza stérile a bota te menza ba botissier. Basi bazanga ba trompe ba bota. Mi balo ba déclarer ba bota kaza stérile ba bota. Depuis longtemps la récupérer. Ko ngala sengi yo, ozona nu kimia. To lugana to landela dikamuti na suka. So ya ye bazar yote. Ozane na ndako elo mo garantie biso petaza yo. Toluka, to atteindre non moi si na yo, na deje pa ya, aïe ça biso ce qui se passe. Ce qui makambo ya zo lobana ki yepe so yeba, ce qui yepa zo tromper yo, et c'est par là net yeba au conclure. Peut-être o ya ye aza yo te mais o boboti na deje za li pamboli no za mapesio. Parce que nzamba lobi na ndako na ye komba kozala te. Ce qui yo za no chrétien ça mais na nzamba ro sa pe miracle, a sala na batu ebele. Na za na moi si mo na yebi o ke ba déclarer pe mo ba na robota te mais lelo ba na bala 4. Il y a mobile wana pe donc il y a la singo zona no kimia là tape na kimia nzamba zali aza capable que pour vous les femmes. Chers amis téléspectateurs, on essaie un peu de calmer le jeu ici et puis après tu aurais avancer. On sait le problème to za dans awa est que Edwige ayo ko avouer le lopa ya papa ya bana na ye waza mobali no lelo ke bana o ya bota mibale baza bana mobali na ye baza bana na yete azayi ko tromper ye et puis ayebi déjà le problème est que Edwige alobi ba examen ba salaka a découvrir que mobali na yo Roger za stérile Roger bota raté donc c'est-à-dire ceux qui bana wana baza yo ya za la bango baza yete yo pe pas nos na bango pe baza ya Roger moi na za ya Roger te ouais le kuta. Oh, est-ce que le côté comme maman, bon boy. N'est pas qui en n'est pas comme qui a suka aux zones, ouais ça maman, n'est pas qui en You es très courageux. Pardon. Non. On dit pas foufou la date na ngai. Et t'as nini? C'est la pardon. Non, mais tu t'as dit et t'as le kuta quoi.
na monoko na yo moko parce que c'est vrai adage ya kala eza koloba edoka koyebisa biso ke mama nde ayebaka mokolo mwana okoyebisa biso nini concernant mwana parce que na information tozwi papa Roger aza na problème ya stérilité. En tout cas papa nayebi mambo wana te nayebi yango te bon mpo na ngai bon nayebi keza mambo vie e mpo na nga nayebi ke ye esazuwa nde moto esala ye parce que nga zuwa azwa bana na ye arejete bango apesa bakolobaki bana baza ya Roger te akosa azwa me pa ti ya kolobaki bana bazala ya monsieur Roger te. papa pardon tala nalingi bakosoba te obiki nalingako mingi pardon s'il te plaît pardon s'il te plaît pardon yebisanga vérité moninga na yo esi adesobie na maloba nango pardon yebisanga mwana aza nani na ndako aza na mema c'est vrai ozoyebisanga oui aza mwana yo nayebi nanga nayebi mambo wana na triche te na triche te mwana yo na triche te so asala yango asala yango te ozoloba ezowuta motema na yo oui Zambé. C'est quoi, monsieur Roger, Nadège, c'est vrai, au lobby, on a peu naïbi que ba miracle ça la manque, naïbi pe ma bota est belé, ma famille est belé, oyo tout le monde a peu ma makambo yo, mobile la bota raté, mais en zamba sali ka boti, moi ça bota raté, mais en zamba sali que a bota, chez Dieu rien n'est impossible. Moi je suis pas genre ya bateau que ba limite en zambé. Zambaza na ba capacité nyonso osala makambo na ndenga li mais ngala ngena singoka iloko moko malobo lobi to tia ngo tembete mais soki to yeki na émission oyo ngai na zui de Roger lokola ndeko la ngai oyo yo il faut yeba nzela ni na linga kende to boyi te ke lobi kaza mwana ye mais lelo mundele ayela biso nzela moko oyo esalaka ke to yeba ceux qui moi nazali ya mutu to aza ya mutu te ba ngo test ya ADN ko accepter pour te confirmer penza que moi na aza ya ye tout ça la test ya ADN wana pour te yeba penza so aza mwana monsieur Roger bah tu n'es que te répondre papa on le belo te kasi pas bon le bini on le belo te on t'a donné na t'a donné l'autre te na t'a donné l'autre morté na t'a donné mais répondre qu'est-ce que répondre oui na d'accord oui na d'accord. Non, d'accord. parce que au lieu que toi ne peut-être que ça va bon pour rien so yebino penza que azana e mwana monsieur Roger te o yebisi so ka vérité malama woto suki na biso wana papa ngana ngana yebiki mobali na ngai ye na botani mwana mambolo na yebi na mambo ngo bana na yebi na ngai ngoti na mobali na ngai ye yo na botani mwana ngaza ko papa bango ye yo to ça la test ADN papa so bosala basala biki mobali na ngai ye papa mwana nga wana yeni da botanga mwana ngaza na ndako muna botana ya na ye. Chers amis téléspectateurs, je pense que la situation, de la façon dont ça se présente, nous demande d'aller faire des examens. Laissez-nous le temps de nous organiser et nous vous rassurons que vous aurez une deuxième partie. D'abord, avant tout, voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans l'émission Nabicho Vérité en face où nous allons tout à l'heure koyeba et si kawapi oyo ba résultat oyo ADN comme Mabiso, je remercie l'équipe Nabiso ya soutien oyo ba aider biso pour que tout réaliser dans un plus bref délai examen oyo ADN pour que lelo tout le gatoye ba ce qui se passe dans la vie à monsieur Roger. Monsieur Roger, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Nako chamaloba mingite. Mais nangai kaka na poser question moko epa na yo. Après nous sonning eleki. Ba disposition ni omi joueli déjà yo moko par rapport ya makambo nyonso yo ki depuis tobandi likambo yo na yo depuis to jouer ki makambo eleka ki liboso na ninge to tamboli na yo pour que lelo te ko tanga résultat. Ah Seigneur. Et puis famille balobi nini est-ce que je temps reçoit na famille
kotuna bango pas position na bino ngambo na bino tambo ki ke lui jazo pesa sango ke bana wana baza ya yote et puis pe soit disant bobotina na déjà za yote famille ba balobi nini jusque là avant que tout ça tout en test à Adèle na expliquer ki bango to eloko bazo bakaka baza bananga na eloko moko econfirme te ke oyo aza mwana nga te o mwana nga te eloko moko econfirme mais aujourd'hui quand même temps ozongela munganga oyo osala na examen l'autre fois pour luko yeba soki effectivement to lengi na no yoka non ba résultat pour olandela makambo na lingaki na yoka ba résultat sima apprendre à partir ba résultat no yeba si faut ça l'examen là ou pas c'est ça le problème. Mais na kati na yo tu te dis quoi? Est-ce que tu sens vraiment que baza yo? Oui baza nga. Maman Nadège, merci beaucoup parce que au facilité biso makambu parce qu'ils en abattent sous au monde aller comme peut-être pour nous rejoindre document il y a parquet sous au monde là vraiment compliqué mais je reconnais que tu nous as facilité des choses à tel point que pour Nanga, je me dis on dirait autour de ça les la formalité parce que ceux qui vraiment au yebaki di kambu on a peut-être bloqué moi ma kamumi mais vous êtes disponible à chaque fois tous en pour ça na yo aux alawana Rolim bisangana tout na yo moi mutuna papa Roger alobaki na émission de Otaro ça la fois passée que moi mon lit mon père vengeance ezaki na kati na ye par rapport ya oyo moi ça sala qui yo pe na ngam na yo pe kolingana na papa Roger ezaki pe na moi vengeance peut-être mon ninga na yo attends likamo ya madoyi ya sala peut-être abotola ko pe mobali dans le passé yango pe lobaki bon na lingana kana mobali ya moninga na nga non nini motivaki yo que alors que yebi que aza mobali ya moninga na papa Roger limbisanga na moi question na tout papa koza azala mobali ya moninga na ngai na kuta pa Roger za ye moko na kuta ete ke na azali ex ya camarade na yo oui azaki oui mais bakabona déjà c'est pas moi ta bakabona ki parce que kenene Brazzaville na sa kindumba na Brazzaville kenene Brazzaville na sa kindumba na ye so na kuta so ba zara bona pa Roger na ko linga pa Roger te na dine pa kuta ye moko mais non se vous mettez l'équipe non y batina le banon ni non y bati non se vous mettez l'équipe non y batina le banin mais na part nanga pas Roger mobali nanga j'étais beaucoup na lingaye mwana to boti na ye wana mwana to boti na ye bon soki comment soki ti yolo ba ke na zaki ndumba bon na bi ke fa lo ba bi lo ba poza kamwana zaki na tambo na so ba ke zaki ndumba bon wana ki mambo kilaka la kindumba was zaki mambo akala to sane ba video de kanale pe bon lo resta nga passe pas zaki muninga na ngata zaki na ye soki ka yebeke pa Roger bota te mais pourquoi yebisa tanga na denga kuzu te ke pour aller camarade na ngata no partager makambo faka yebisa ke déjà nous avons prévu pour na pa Roger boy banana parce bana nga ya pa Roger longue histoire pamba so les restés au bimisa maman to yebiso ki eza nini papa hein. Bon, en fait, tu as rappelé boye pour te me rappeler pour comprendre moni likambo nini. Je vous respecte, Papa Roger. Maître Danilo, fais sa bûche au résultat. En fait, tout ça, la rappel boye pour nous rappeler que jamais d'informations et qu'on servir biso peut-être une année autant un résultat. Je sais que adrénaline a eu pour matamakasi pour garoyer makamuni ezali. Mais nous de notre côté papa Roger na lobaki to yaki awate pour que to créer trouble entre yona moi sinayo. Mais objectif au biso to yelaki awa ezali ya kusungane yo parce que mieux vaut koyeba kozangi eloko que oyeba kozalaka nango alors kozalaka no nango te
bana bazali baza sacré telabi mieux vaut yeba kozangi eloko ke ozala nango alors kozala nango te kaneti edwige ndenge edwige ayaki koloba ke yo yebi kozala na bana botami balene edwige alors ke bazala ndenge edwige alobi ke aza yo te alors résultat oyo erotalisa biso déjà nde na bisaki l'autre fois que nzambe azali moto asala ba miracle mokili eza ye nde créateur ye nde moto akela yo munganga komona likambo mais ye sera décidé autrement moto akotelemela azalaka te oyo ye adécidaka ye yango esalamaka adominaka na babiloko nyonso na badomaine nyonso. Et moi déjà de mon côté je me suis dit que façon oyo mama na biso na déjà facilité qui biso tout ça là-bas l'examen. Je l'avais même dit à un de nos partenaires que ils ont juste formalité toujours ça là. Mais question na ngana tout na yo ya mukie kaka papa Roger, je sais que l'adrénaline ils ont monté kati na yo. Mais na ngana tout na question moko soki moi na oyo tout ça la test à ADN abimi kaza ya yo. Suite kozala nini pona bana o bota na edwige. Qu'est-ce que vous posez là mon papa? Et soki pe que moi na o totali awa. Bana bazan azanga moi na dans toutes les questions. Peut-être après résultat na vous attend toutes nos questions. Na tuni soki moi na za yo. Ka ya bana edwige o sala nini? Et puis soki baza moi na o pas za yo te ka edwige bana o baza edwige o sala nini? Okoyoka sang. Ici. Maman Nadège, avant d'attendre un résultat, déjà, j'ai tout vu déjà. Vous avez les mois où avant qu'il attend un résultat. Où tu me questions de point? Expliquez comment tu es expliqué. Ah, aujourd'hui le résultat, nous avons dans ma boca comme tu n'as pas question de poser au salon. Papa Roger, maman Nadège, chers conseillers, chers téléspectateurs, devant moi ici, j'ai le résultat, il y a un test à ADN effectué. Après, qu'on prélevé l'échantillon et pas à Papa Roger, puis à moi en Abango. Les résultats nous montrent ici que Makambo yo maman Edwige a eu une émission na biso. Na we etali maman de qu'on a biso moi si Nadège que moi na oyo abotina monsieur Roger. Monsieur Roger Edwige a raison, moi na o pas à yoté. Quoi? Azalini Naina sur la scola Nadège. mais c'est expliquera très bien Azalini. Yo calmement Nadège abota moi na mémoire na paix aza yoté. Edwige a raison pour dire que Nadège a Kosio. C'est à Nadège maintenant de nous dire Pourquoi Azaya Nani. Pourquoi vous ne Monsieur Roger, c'est pas Kitoko, mokili kitoko, ekosala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matongue. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi te quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko balinko benga na niveau ya mikili ya poto, voyez que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa
simplicité au Saranate. Plus 243 85 20 57 271 et pas yoapi bokozwa penza ba précision na bandeko bakoyamba bino pour service na biso na ebite quoi. Cher Roger Vunda elengi masolo yango yo eza kutu ya kolobela mingi te parce que soki noza mwana kine il faut esika naza donc naza na rond point Kimpwanza donc naza na nsima ya statue ya papa président na biso Kasavubu na mopanzi boye soki na mati tout droit boye nake sayo soki na mati boye nake bashaba mpona bima victoire sur l'avenue Victoire na rond point Kimpwanza na nsima nanga bomoni toza na 14 sur 30. Donc, je avenue Victoire et Poussani na Katiti na avenue Elani na Sima. 14 sur 30, c'est ça, mise en vente parcelle. Masolo yango. Dari la nanga vite fait. 14 sur 30, ça va être aux donc Dari il y a pour tout là, c'est vraiment na Sima. Il y a des important. Voilà donc. Tobimiti na porte à Sima awa. Tobandai tobani na nenga entrée kuna tobimi awa donc avenue à Sima na ya awa ya kati. Tozana 14 sur 30 na avenue Victoire rond-point Kimpwanza masolo ya mwana bobenga na numéro nanga to solango kimia. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du